ça na base belé to solo ba base belé o remarquer sur moi so azalaka na ekala tolandaki le passé moko to ko bango le papa ba betali so to zalaka na ekala mais yo tango yo honorer ki kala na ke longwate kala le tikali et puis baso peut toujours linga mutu moto to linga za vieille peut-être bimina peut-être bimina ko na 10 bal so po ndi ko landela pe boy eso ebi mi bale misatu voilà est-ce que okoboya ye po olingi mi bale misatu so bolingeza oboya so bolingeza oboya parce que ezaki na le passé na ye voilà peut-être likambo bato bazo beba bazo bala musalelo ezaki na passé au monde congolais peut-être ezalaki na passé cause la paix vrai mais c'était dans le passé voilà parce que la fille aussi elle était aussi une artiste voilà OK ezalaki ba artiste on comprend quoi moi na monde na biso ça ba parcours na ye na kokolo babo na teka ante parce que ba artiste belé peut ye bibo c'est Rockingant peut-être dans le monde de théâtre bima na 6 personnes surtout bino artiste on na 6 personnes ko tangu moko ko ya abalié abalié n'est pas dit à combien d'adversaires ba oyo peut-être on a ko ba na bimaka pe na songolo même tout monde même dans monde oyo au monde na kete azalaka pe mobali ya camarade wana pour te dire que yo muto zoboya la peut-être la binale là-bas yo ba osokolote mutu moto azalaka camarade moto Jani to sokola avec camarade Jani te et ça un artiste comédien mokote oyo après ko kunda Jani famille Jani sokola ye to ba passer ba sokola ya zate ezaka na la brine OK oyo soit famille muteke sokola to église muteke sokola nous on a préféré que c'est mieux église sokola parce que famille be sokola et modirier balobi King France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba Congo Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ne makam sala ne makam. Voilà, King France Télévision, meilleur canal de l'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment, parce que vous informer, c'est notre souci majeur. Merci beaucoup de vous avoir connecté, vous avez tellement ébélé, car on est sabino, ceux qui vous s'abonner, donc on bisa ça la fête, n'eng vous s'abonner chaque jour, et ça logo là, mon pagano, ayambi nzambe sika, fête ça manalo là, y a un fête tout ça là, tant que vous avez s'abonner, vous avez la biso, vous avez connecté sur meilleur canal de l'actualité King France Télévision. À travers cette émission, quand on a eu bino, Bino, il y a Jomulex, un artiste comédien, ami, il y a Gianni Faya, parce que quand on est déjà à Kinshasa, déjà mardi au Barokunda Gianni, il y a un ami pour la Bino, il y a Jomulex, Tomé Campé, Kosola, Kakamara Mundenge, et ça a l'actualité. Il y a Jomulex, bonjour, bienvenue. Ouais, bonjour Wenge. Bonne santé, ça oui, va? Oui, Dieu fait grâce, je crois. Toujours le cas par rapport à l'événement. Être après événement, tout ça, n'a pas nous mais le cas d'un événement où est silité. Et on a dit que c'est compatible peut-être dans la émission. Voilà. On comprend la façon de bien rouler là. Partout besoin monanga, na salaki en l'unité. Beaucoup monanga partir à matanga, besoin remarquer, besoin monanga mingi pour na compter après ba évolution. Ndenge makambu ezako. Pour évoluer. OK, bande kuna yo ba artiste comédien na topé bande ko mususu na kati ya France kuna baboya ki la bunatanga atala matanga atala mobali na ye na ngonga suka papa ya bano ya boti bana misatu ti korzozonga azaki traumatisé ba bengana ki acte wana take parent take ime take congolais comment on a likamba bongo yozula ka ondeni. En tout cas, ils a passé. D'abord quand tu tina lati boye na uti enterrement. Enterrement moko ngam na sali kutu service na cimetière. OK. Tango zalaki na na salle mobali mutakufaki. OK. Mwasi atikali na moni babengi mwasi na bana. Balobi bazana alliance. Alliance bazana ngo eza musapité. Alliance bazana parce que ils sont habités ensemble dans une maison. Donc c'est que vous avez une alliance. Voilà. Alliance du corps, les alliances à maquiller, parce que tant que tout le monde a banné, tout le monde a banné balé. OK. Tu vas sangisi
donc eza alliance ina accord moko ya bango voilà eza ba dialogue sous profond ba dialogue secret na ba dialogue normal o bazalaki nango OK donc église est ko prier pour na ko kata relation ana OK eza na relation moté entre les morts et les vivants voilà on comprend mais du moins la Brune na Jani ils ont une relation une alliance o ekatana kité to o alliance o ekatana kité donc peut-être biso to silika mais kolala na biso to kolota ba ndoto ndenge moko te voilà de la Brune na za ndoto akolota ngapi na za ndoto na kolota ba bino so bolali ba pongi mais to lali ba pongi peut-être ngapi na ko silika la Brune to bulingi te na matanga mais na kena ndaku na le mais ye et ça passe OK parce que azana choc que ça tout le sola na biso to loba donc ce qui va à la tête pour toi na mitio yonde to ba veuve na na tikali veuve za yote yo mtobo ya la Brune et ça la Brune muta comme veuve quand on parle de veuve c'est que muto ya kufeli mobali est-ce que toujours qu'on se comprendre le con donc fallait botika ye aller la mobali na ye oye salami wana biso to mona ka négatif ye pas peut-être na positif na ye on comprendre ye pas au mona o ya zo mona bo fa botika e ale la mobali na ye même a okende kongote mais du moins ale la mobali na ye o moni kando to tia eza na ngumu paya parce que ça ba camarade le peut ba camarade ba ko ina ye azape oyo ba tout bazape d'accord na ye OK yana ba pe na raison na ye pour te dire que ça na famille bon quand c'est bino ozo mona mabe de famille pe ezo côté la binoté famille na eza pour ye ba ndeko no artiste comédien tout baza contre ye comment yo zara pour ye so na za pour ye te na za pour la parole OK naza homme de parole le tanke musala nzambe tanke na yebi droit OK na yebi mutu peut-être biso tozo mona mabe ndoki kuto abomi mwana ye batake lela mwana yo OK lela mwana yo po yo mone mutu oleye voilà lela ye il fallait batika la Brune alela Jani na ye asala oya ko sala après coré ke nango pour te dire que yo mutu zo boya la peut-être la Brune alela yo ba osokolote mutu monta zala camarade monta Jani to sokola pas avec camarade Jani te et ça un artiste comédien mon côté oyo après ko kunda Jani famille Jani sokola ye to ba passer ba sokola ya zate ezaka na la Brune OK oyo soit famille muteke sokola to église muteke sokola na on a préféré que c'est mieux église sokola parce que famille be sokola et modiri mais namoni lisolo bato ba le congolais ba oluba ba comédien ba oluba que la Brune azaki ndumba la Brune bimana po to moni pe absence a po na makambo nyos tout or que apo azaki ami intime ya Jennifer na ba théâtre na ba kozala ba bia pepe ba 4 ans ba solarate parce que apo bimara na la Brune des zape parmi ba souci o sali que non Jennifer ya tika biso parce que ata au côté là absence ya apo to pe réaction na ezai logo ezo salamate pour na matanga ni na bazala côté là apoté pour na c'est mon frère à moi OK vous avez rappelé ensemble non biso tantoye biso tato kei après ba génération apo pa ekoya parce que deuxième génération ezaki Jani OK on comprend troisième débat pour bon troisième ndenge kei na ba po ba ekoya ayi pas porter pe oya makasi voilà ozomona donc pour te dire que tout ça kaka que moni ba réseaux sociaux oyo ezoko bimisa ba sujet juste ya malantu pona et salir mutu OK de nena lobelo ko moko moni na monde na biso awa eza na base belé to soloba base belé o remarquer si moi so azalaka na ekala to landaki le passé moko to ko bango le papa mbabeta lisolo to zalaka na ekala mais yo tango yo ko honorer ki kala na ke longwate kala ni tikali et puis baso pe to zolinga mutu moto to linga za vierge peut-être bimina peut-être bimako na 10 mibali so po bandi ko landela pe boy eso ebi mibale misatu voilà est-ce que okoboya ye po olingi mibale misatu so bolingeza oboya so bolingeza oboya parce que ezaki na le passé na ye voilà peut-être les cambo bato bazo ba la musalelo ezaki na passé au monde congolais peut-être ezaki na passé cause la paix vrai mais c'était dans le passé voilà parce que la fille aussi elle était aussi une artiste voilà OK ezaki ba artiste on comprend le Congo na monde na biso azaba ba parcours na ye na kokolo babo on a teka ante parce que ba artiste belé pe yebi c'est Rocky Nganzi peut-être na monde théâtre bima na 6 personnes
Surtout bino artiste. On a 6 personnes. Quand on moko koya abalié. Abalié n'est pas dit à combien d'adversaires ba oyo. Peut-être on a ko ah na bimaka pe na songolo. Même tout monde même na monde oyo. O mona pina kete. Azala ka pe mobali ya camarade wana. Mais le loyo camarade Moussazou. Moi j'ai un ami abota na fille moko. Ami nanga abota na fille babota mwana ngai pe na komi camarade ya masa wana ba kokuta na fille wana me yeba nité. OK. Mais le quoi ça camarade nanga na ba camarade c'est que ba sali nini ba ko ba camarade nanga voilà. Mais yé ne mutabali o ba bota na donc en réalité ba ça binemité on se comprend comment de tout le cas to gravita que loko mon côté o eza nango to ba nangeli nonsense. Voilà. Après ça m'a bêté, à ça il peut m'abêter. Nanzi peut-être y a un arbitre, soit qu'à analyse. Parce que toi on a terre, on ça va analyse que moni réseaux sociaux comme lingaba négatif. Ce que obi olobano elo kamalamu, muto so obi olobelo ka négatif. Ozo mo elo kon, parce que ka ba la musi lo ko na po na tirer batu. Est-ce que Janina po bayena baraki na bango moko ya makam na bango moko boye peut-être mais nanzimite za lisu ezala ki lisu bon présence à sport à po vraiment na matanga rien to moniteur papa toi na monde mikanda ozola nanga ya toza na monde administratif baye bana oui ya to lobike to sala kana poto bandi ko ya pele lote bala richesse baleki nanga en tout cas bo sala fierté na biso eza pena 13 na zo sepela na makasi jani pa afana na poto za na mukamba te ozomona na lobite ke aposa na mukamba te aya kana kisasa mais eza neti eza musala netinga so ba pesinga billet na ya matanga si c'est que na okata musala OK mais ça peut pas talibo na kata musala et ce jour nanga ya akei matanga tanga oya musala ekufi toi na ba toi se rendre compte na ngote bakasi lokolo ba tous ba ye tous na calcul moko ko ba ye lobite ke tous ba za calcul moko na ba de Londres calcul moko na ndeko nanga na Suède fioti fait la yakati mais peut-être ayete et lobite que azangi mbongo pas yaka peut-être par rapport ya boulot zo sala et sengi te soka ye alongwe musala tu peux te rendre compte. OK. Bien. OK, merci beaucoup. Je crois ya Jomulex va te bien va comprendre ndenge ozo solo là. Lelo ebemba ote kozonga déjà Kinshasa, otalaki yango ndenge ba yambaki ko ya c'est triste c'est ça. Et donc, bon, talaka ba. OK, ça la mission mo baloba ke aéroport à Njili bosana na talaki yango abi. Ndene na tipoto aéroport à Njili bosana. Mais to moni azongi so ebembe. Non, nana beloko moko moni. Soko yoke information ko tikala ko ba vérité té. Président mboka tikala ba vérité té. OK. Okopone eloko ngo discours moko té ko ba mutu vérité. Et là musu ko loba slogan. Tout le monde a pu mira es baloba petit ba kunde wapi ba kunde na Congo mira ça pas loba bongo Angola ya oui Jania lobby oui mais ezai ma loba na ye alobi on peut être na zel peut être na kanda ninge sala ki Movier nani yani mos on comprend mais aloba qu'on est tension ma bête mais et que n'est tension ma bête est-ce que Janal ba qu'on par rapport ya blague yo nyo ba ka aéroport et bossa non bon soko uti poto zongi o quitter là kan aéroport alba ozonga ndé suite osomona mais siko azawapi donc mboka ndeza ka mboka nayo voilà osomona le Congo donc ezama marobansu mutalobi tout le monde encore même na ba mabala bazula ta alliance o ya sali pour ma lobby le mamba soukali ouais pas lui wo m'a fait 3 mois boye divorce na lingiri société mo makambo bolobaki pour te dire que maloba bolingo maloba mobala zoro bana e bangisa nango yote ba promesse bazo la kayo ba ça était vraie promesse ils dans la parole. OK. Merci beaucoup vraie promesse dans la parole. Corps ils dans Kinshasa ba okunda mardi VV mortuaire ezali lundi batu botala message roloba le lobani no loba ya motuya batu botala ki bino ba misuba ebio bo tavana jani ba misusu ba yebi ba te ba olota ba pièce na bino jani azaki motoyo o azala idole yo zala idole na ye donc yem arrive ta remplacer nga yende mta remplacer pour le beaucoup ba bandeko ba congolais ba otala biso ba na pasi ko ba boni vraiment d'abord surtout que na partie positive artiste a osé tout de tout le monde m'a comme ça la maboyo président sali maman
Nyankero vraiment nzamba pambola yo na eloko osali eloko yo esalami wana d'abord ti bato bazela jai na aéroport bato bakota bakanga bango ti batika bato bazomona avion ndenge ezoya elakisi musala fruit ya musala oyo ndeko asali yango nayebisaka ami na nga tono ntango abelaka nabengi ye abi yaya mwaye te abisala video okoyeba soki yo oza nani ntango asali video se retrouver wapi ambulance ye kozwa yo apesaka pete oyo toza te donc toza komiyeba ntango tokufi yango nga nazolinga namiyeba ntango nga nakufi te namiyeba ntango naza vivant napesa ndeko moko boye na minute oyo mbongo epesami ebele me jani ali yango te mbongo epesami me jani ali yango te peut-être bana mutu bamoni yango papa na biso azalaki kinganzi famille bamoni mwana biso azalaki kinganzi me ye moko amoni yango te yango omoni quelque part même na Bible tangu Yesu aye kofana ndako ya Simon Lebré bibelobi Maria ye abwakeli ye parfum ne toyebi tanga abwakeli ye malasi bato ba mirimiri alobi non cette femme mbome oh po ba mbome mutu fo mutu akufa voilà siko tangu Yesu akufi ba ye na parfum na sépulcre ba se retrouver tombeau za vide ange alobi pourquoi cherchez-vous parmi les morts c'est oh mutaza bon moi donc ça veut dire que bino boyena ba parfum po boya ko sopela mutaza mutu asa kufi il fallait qu'il sopela ye tango asa na bon moi na vi ko sala mutu kama malamu tena pesa 10,000 po mutu akufi so ko pesa ki jani 10,000 wana na envie peut-être il soit retonga to betate voilà le lo mutu so mona kufi po na kozanga $50 surtout bino ba mais tango mutu akufi ba ko sala calcule ba 5,000 pesa yango no moni toza ko déplorer babiloko wana oui surtout bartiste o bazali banda na osenga pena na fondation ya mama na biso Denise boluka toza libanda ne sengote mama Denise toza libanda ne sengote soki bokoyokana bozongisa bartiste baza libanda oya volontaire inga zongane na mboka na ye yaya boteli ata enveloppe nga mutu aliboso voilà nga mutu aliboso tozotambola awa otambola omoni mbila obatali koto oyo donc oza ne sengo te mikolo nazoyamitinga nazoya boye nasi namoni camion déjà kitunga kote kuna me nabeteli yango boye donc ça veut dire que toza bamboka bapaya bolanda basante oyo te toza ne sengo te voilà romana suka ya jani bakundi que soit zanga mukanda mais tango azongi ba exigence ezate pourquoi parce que la première dame a tiaki loboko mama tia loboko pe na ba diaspora oyo bazali banda tozoboma ba art na biso par rapport de tout le monde qui ba réalité mais ce qui moi paka muki enveloppe moko eza ya nazongi nanga pourquoi na tele makana porte mutu taki na na art na ngai donc yo sala penza passe tout ce ba mercenaire au bazana Congo pourquoi na Jo Mulex na telema pona fongo la mutu porte aux artistes aucun nazar artiste munene Nazar artiste munene talent zali mais comme ba condition zala ki malamu te mais soki bo sungi biso pourquoi pas na sala tala kaka Jani obaleli mokili Jani ayimitanga Jo Mulex voilà mais ngape Jo Mulex nazana ngana envie art pesa na ngana koma pe ba filmer voilà nana filmer on a commis pourquoi je suis moulala ezali je crois na robwaka 10 gag na ngana chaîne oyo na Kini France Télé na robwaka 10 gag po bomona ke Jo Mulex azali voilà donc bo support biso bo sunga biso moya ko zonga ezali mais to ko zonga ndenge nini donc on a ngana robaka ngo surtout na matanga ya Jani vraiment on peut ça message na artiste comédien tant que yebi ko artiste comédien en famille to ya kolela bibelo bitolela na ba obaza kolela après mardi wana na poko makambo ya buo pia tout ça là vraiment des fils que quand même il y a comme on ngote mais du moins tout monde que on a toleli artiste na tout monde pe ba moins compréhension pesa na kata matanga wana mama kalunga rotona ans ba carré beta mikona ba la duchesse banine bon le premier dit toko to sa maturité au moni quelque part ba leki na biso notre comité peut-être notre comité voilà peut-être Dieu a facilité mais boyeba ke na musala oyo l'échec azalaka te parce que
ngape na fanda kana mabele nazotala ngadiadia okobota mwana pressé atala on natali ba vie sans souci mais ngai moko pe na yena jouer na bango batalio premier fois pe na mona ngai pe nazalaka étonné na jouer na scène elmo na onzimate to lali pe na vie ngado e mona la muke kaka vie ngadio ngadiadia na fanda na mabele yeyo atala kemo tozo liane nga na o rêver na jouer pe na vie sans souci ngamo pe na o kamwa to jouer rôle moko bo vie sans souci afukami bon pas kaka vie oyo donc faut te dire que ngape na fanda kana se yo pe place au komi et ça pe na batu pe ba okoma pe ba oleka pour nous pe ngana auto comité donc tu ba ko respect mutuel faisala entre biso parce que loko yo sala yepe muninga o sala et ça quoi to sala musala mo meto betaka ba poste ndenge moko te et là erreur bat ba o sala mutakaso lokola ngana komi ko kende poto c'est comme ngana komi supérieur ko leka batu ba o kende mbandaka voilà. Au compte bateau ba okene mandaka bateau lia biloka bio. Olia biloka bio. Peut-être ils ont kende poto olia biloka bio te. Donc te baga ko se respectané surtout te baba ene to baga parce que musala moninga o sala na imiri minimizango te. Na komi star nga moko te po bato bazala ki ba accompagner kinga. Voilà. Donc c'est ça. Merci beaucoup ya chombola torobi na suka message ya ba congolais batali biso ezanini message na batunyo so bande kwa famille bazokunda déjà corps ya Janice mardi oyo le 3 je crois mais batalobi mission ta poto ba kuta ndaka la brune babi baboya te batuna poto babi le 3 ba ozala ndaka la brune pour la consoler ndenge bazokunda mobali na côté wana okolo banini non ce kozala na sens ya positif eza mabete parce que koya ko consoler ndeko boko tika ndeko inapercité ozomona donc bo consoler ndeko ce qui nga zalaki na poto ngana ya ko consoler ndeko on comprendre parce que bazana betimité na bango bana bazawa artiste msupe batika kuna baboyi ko kende bayiba okende bon kozanga kaka koyeba bito tsaka kana na makambo susuté na logique des choses moi na moi sur à côté na kata histoire oyo yandabi muto ba ko sokola eza bisoté même ngana kwena leli même camarade ozaola la na Jani petia Jani wana ba sokola été ba sokola na bango été mais la brune ba ko sokola ye donc pour te dire que to ça na ba choc moko différent autrement to ça ba choc moko différent donc to consoler ndeko to consoler famille pour famille peut ba perdre voilà famille ba perdre pour na libela voilà mais lokola pe nzamba sungaki apesa ki bana bazomona sko jaya à travers nani à travers les bana yana sepela ki na activité moko isala ma ba comédie ba sala spectacle moko o ba ko soutenir les bana ezali kanisi moko ezala na zelité mso ba sala un peu d'émotion après lobby mona boye babosa na bango na yebi ke sala makabongo ki mwana ndeka TV mwana Jani yeyo bo sala ngona émotion te po ba betela bino maboko voilà bo sala ngona conscience donc on a ngana lobaka yangwana merci beaucoup pesa mbote poto kabona na pesi mbote na Bénédicte Malanda maman na Josué Rita Mulemo na peso mbote ma Gisèle Tomono à partir des États-Unis na peso mbote maman Léa en États-Unis maman Francine moi nanga Dorcas Bukas en États-Unis na peso mbote camarade nanga Richard Mukendi pe Richard Libanz Igondo Mbasi Pierrot na peso bino mbote vraiment bientôt pourquoi je suis moula les obima na peso mbote na maman Léonie na peso mbote longona Sir Bercy Mouli na peso bino mbote à partir à Londres leki nanga Ezi place aux à Londres vraiment na peso bino mbote. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3 fois W.Kin France Télévision, meilleur canal de l'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment. Mesdames et messieurs, merci de la confiance et fidélité. Vous avez une biso, vous avez biso dans cette émission, vous avez bima, vous avez une vidéo, vous cliquez en haut landa message ni les dans kati il y a émission na biso, même bala liboso ta la Kin France Télévision, national va commis s'abonner, quand la famille bala moko cliquer bango mamisa tu cliquer ngonga liboso balamo ba notification tout kozwa yango mobima la kombo Yesu Masia mona ya tata nzambe na ine sengo ngamba pona bino de vie Moulex ve mulala jo Moulex
ici en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. Kimia et Vanda au Mabota Mabi. Balobi Kill France Télévision n'est ma cam. Aux besoin de film bien, autant la émission bien. Kill France Télévision n'est ma cam. Chaîne Moya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi soto lo ba minti. Tout ça n'est ma cam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis la politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pa ba Congo. Yannick Wenge yonde makam. Kill France Télévision n'est ma cam. Tout ça n'est ma cam.